Bienvenue na Botes Info. Kaka ndenge tomesana kola kisabino ba réalité o elekana na kati ya République démocratique du Congo pe Kinshasa en particulier. Lelo tolobeli likambo ya matanga to remarquer eloko moko na kati ya Kin. Matanga kala ezala ko lelama ndenge ezolelama lelo ote. Bolanda bino moko matanga ekoma fête tonini ba réaction ya population pe tozoni juste après. Bonjour madame. Bonjour. Oh, ils ont beau test TV. Et qui n'a pas se présenter? Oui, comme la Maman a dit, est-ce que pour eux, matanga ya kala, na matanga ya lelo, différence des alliés vraiment entre matanga ya kala na lelo. Différence des alliés, la kala, donc le malheur des alliés, ici, donc na mawa, to leli na mawa, to la te la mawa yoza nango, supoli yoza msi la mawa nzoto, mais lelo comme matanga ya bisengo. Et comme qui to bonga mayara ezandenge nini, osoma ke lamba, la soma ke lamba, na des bouteilles. Il va bien faire la bonne des bouteilles dans les amas. Wana yango ke to lela batna mati. Il faut to lela batna mawa. Comme toto wa kufi passe za kacha libota na balo. Kaka bango de bat bazar libota na bi passe wana. Mais yom te ko landa baninga, ozesu na mati comme ya bisengo ya batapage, ya bitumba, ya babinyeni, donc to za kala mawati kala mais lelo to za sina. Ma lelo na kala eza ndenge moko. Donc on a rela posa na libaya. Bon maman de na des choses qui ont donné le bisco ndike koma ke bakeko kunda bango ba lobi ke après l'enterrement c'est la kermesse oyobi ni pour la terme ya bango wana pour la terme ya kermesse wana eza malamu te kermesse wana eza sufu matanga te eza mawa te ekomi esengo mpona bango batikali moto akei na pasi mais bango batikali na ye bazalaki na pasi na ye bazalaka na pasi mais terme wana ya kermesse il faut elongwa po toyeba pasi nini tozala wana moto ya pasi. Merci maman. Maman Claudine, est-ce que vous pouvez vous dire matanga ya kala na matanga ya lelo elela marapenza ndenge ni est-ce que vous limbo la biso le penda ko batuni ko ya mokibaye elela gambala moko ndenge moko te ya kala ezaka ya sikoi e koma niso oya lake lamba kele le mninga te dango le kele le mninga le kele le masanga e komi oya late ke wele be mbadi na sintie biso mninga kala to za so mninga ku filinde mezala susi donc ça pas de presse ndeko wana siko bango ekoma mundo ya ku filinde ko yemda kubimisa mbongo akumesa moi si on donne comment on t'a dit bien de siko mama aussi si tu es là do papa na keino kolela ya kala na kolela ya lelo différence ezali esoki koyebisa na mokili moma na matanga mbule oyeba moto akufeli te omona ate barouge à lèvre ati babote boye beasomela uniforme akolata matanga mbule eza baye mabe eza mabe makasi na mabe bakola banini amonatala fete me matanga makasi na mokemba epe nazopasi makasi moninga akufa pe wasekamo wambongo okunda ya komisi ye moto akufela mama tata akunda lisusu bino bazaka bien te yo siko olobi nini na likambo mpona moni biso okenda pasi badepense wana esali yo pasi mini olobi nini nalikamboaka na wapesa conseil matanga eza esika mawa eza esika esengo te so moninga akufeli oye bosangisi mawa na moninga yati kende oyati kola sika oyati super oyo eza moto akufeli ezaka mabe bilo nyonso tozala na mawa mais lelo ekoma motu nyonso soki ake alata basalisi ba uniforme basalisi babilamba omona motu nyonso amilakisa soki ye kaka ekala ezalaka biloko boye ezalaka te yusko olobi nini papa na likambo wana ya komilakisa wana komilakisa na miso bato bamona kaka te eza motu wana nde eza bango kasi nini na motema eloko nini mpena yo ndo oyebisa bango na baakti wana nabatika biloko wana oyo komilakisana kameli awa nazomona bakambo ebele awa mwana soki abotami bazwi bawewa bazwi bavoiture bazwi biloko bandenge na ndenge omona balabala ekufaki ozomona ke biloko wana yango mpe biso na nini abakisa namona quartier na biso kaluka eza mpe na ndenge balelaka wa namona kobina mwa balati kobina mwa cortège eza par rapport à quoi omona balataki bazokende soki nze
kombu nini bazoyeba kana mosika sadi lungu na twende kana mosika mais eza mabe sini ni nzembo wana botelema to bina ata mutu moko atikala te omona bango nyonso batelemaki bazoyemba lungu na twende ozomona ke eza mabe oeza tala soki mutu atufeli ndeko bino nyonso bofandaki awo ekomaka meme bakuluna bakoma kopie biloko koteka bamasanga makambo nyokele ndenge na tete zomona ke eloko wana ezokamisa merci papa aujourd'hui on se présenter la micro ya Bokes ça va na bengami na kombo ya monsieur Laurent vraiment enseignant par rapport à question ça a vraiment une grande différence par rapport à l'époque à notre époque ce que va koyo ba premièrement po kusa na pembeni dembo mais lelo koma mwana azia même justement à mon époque alors c'est une différence que les adultes différencier que l'époque la carnage par rapport à comportement par rapport à la milieu comportement eloko oyo osisite wana comportement na ye tozana sali constat awa epona biso toza na quartier ya kokaluka balelaka na mokiti moko bo bazolela bazobina bazotambola bon par rapport à ça yo olobini par rapport à ça moi je demanderais tapage oyo ya ebembe ndenge ezosalama mati ya vraiment ya baresponsabilité ya gouvernement puisque gouvernement il faut être en charge ayeba ke tapage ya matanga ezali esika moto akufi eza esika ya mawa eza esika moko ya kovanda kimia ya kotalisa bolingo ya moto mais awa lelo ekoma tapage makati fo gouvernement azwa en charge ayeba motu soki akufi peut-être azwa ye moko ezali mikema mpona kodevelope koevaki ekora par rapport à gouvernement prend en charge ya koyeba komaîtriser population et non koutiliser population na papa lora yo okosepela te so batie matanga na commune oui matanga dernièrement il faut leta exposé ye moko ezali mikema moto justement parti de là basali nyonso bamamine ezali baivaki ekora c'est un problème de gouvernement merci mama aya okoki koyebisa biso matanga ya kala na matanga ya lelo diference ezali na kati matanga ezali bino sango mpe ezali na babenga po babenga bato ya mosika babandi kotina netre kekoke na famille boye toza na matanga amplis soki eza ya bino moko elamani ekufelaki yango kozala na osika maboko amplis oza fleur na moto oza na mawe me matanga lelo ekoma même si papa na yo mama na yo fo tiel pisine na misu okende nzambi bolata baniforme mawe sila na matanga amen bamizima bazalaka raison nde balekisaka matanga na baombala moko bakekungana bata témoin me lelo ekoma nyonso bakufeli yo toza na mafotoposa bakakuna super na ngai likona mensage mpona batala nyonsinga kaka baza bakosa te eloko te bamona bao mesana na sanga donc mawa ndizakikala ndizaki bien mandala na wana nosa biso bien menene koma na famille fo wa mwasalaka jini asimba saki naosa bosala tozalaka bele na motuko na matangokamisa bekai fosala bodonki mawe sila pe tikuta kota likola mbatombola me matanga kolaka wana mawa makasi ndenge obimisa super nao mpona koteka mpona koyamba donc eza lokola mwa obligation moko bebaza kooblige wana kandi bayebi te yokufe suso oyebani fosala depense wana na makasi okota bakoki mateka na yo moto yango kuta kufelaki balongolo na susi okomi kuta kobina emsu papa na moko donc baninga na babingelisa bango emsu mama na yo donc ekota bote fokamisa suka propre okolata kitoko okolata na bamite okolata lomote okolata tina olata kitoko masaki na maboko biso na mama namoni sikoyo osango matanga tobamba bafeti kasi ngapi nazalaka ndenge wana soki naza na mbongo nakeza nomwani papa bamonanga bien basili mpe lebinga ye sikoyo bato
baye mpona matanga wana ifale bayaki na bakabula mawa tokoma biso nyonso eloko memedembe omwana na baji na bango ezala suto ndola na fleur fleur sute tokoma na baji akopala oye na ntongo oye na obisilana opanzi bango danso opanzi te ekomi ja kotoka ya mokili yango tozobakisa te mama donc bakomi kotongatonga epeki na batanga bango akoliaka emele masanga me bakoba ee na bango na baposi pesani so batika batanga batomboli kaka bembebembemi kobina na bazonga bapesi yango bango po balobi ke après l'enterrement kermes ebandi kermes eye netre face à face totala no mosusu kobina na kitalatala babosani ke moninga bakende kolanda donc nasuki kaka wana mama namoni sungi na olobaki oui, nga naza mfumu nautaki na Kenge na province ya Bandundu na secteur ya Pelende Nord na groupement Kasongotseke na localité Kinzao Putukanga komona ngai chef Mwela ici à nazaka pe artiste lisusu c'est possible na se présenter et pas ina bino pe na répondre na mituna pour poser la question. Merci. Fumu kokoko ebisa biso kuna bino na Kenge bolela matanga bino. Ok, biso na Kenge matanga ezaka mawa pona Kinshasa ezali fête. Matanga ya kala ezalaki ntango mowei mutu akufi famille boto ekufeli baza na mawa baza bato na bisengo te ya bitumba te ya kofinga te mpe na matanga na ntango ya kala bazali kosala pite te ezala kufa ezoya ebelebele na kati ya mboka eza mpona matanga surtout mutu ake matanga azwi mwasi na ye amemi ye na matanga azosalaki implicité na matanga donc ozokotisa mowei wana na libumu ya mwasi wana yango moni bamaladi ebelebele oyo batifoi oyo maladi ebotami ya lelo ezoboma soki maladi nini wana ezoboma bana mike nde source de provenance ezaka kozanga kotosa règlement ya matanga ndenge yango ezalaki nayoki ofumu ndenge olobi ke bazotosa règlement ya matanga te sikoyo olingi oloba nini par là po oyo ezolelama na Kinshasa lelo oyo na époque na biso eza autrement par rapport oyo oyebisi sikoyo olobi nini na ndenge biso tozolela ya lelo jeunesse koyoka te po eza na miso ya komona te eza mpe na mato ya koyoka te yango mpe eboli mokili oyo nyonso ekomi lokola kaka divagation ordre eza te koyoka eza te komona mpe eza te moye batosa eza te mabe kaka na bakonzi oyo bakonzi biso moko nano beye bongo ndenge bakomi kosala te soki eza na selere bakotelema mpo bakende kotika ya mowei balobi ke fete ebandi olobi nini mpona likambo wana fete ebandi mpo mawa eza te ozomona nano natambolaki na magasin natelemi boye nazela bis namoni mutatelemi liboso likolo ya bis mutakala jeune garçon mutakala ni sous-vêtement ni kilote atikali mutakala mpe azotambola na ville province ya Kinshasa eza malédiction azomodire mokili yango mpo ekufa nango ebonga te wana ezalaki kaka na kati ya matanga azalaki kosala mo tapage nayobi ndenge na kati ya matanga te baza na kati ya mutuka mpo bakende okunda mowei me batikali mitanga likolo ya mutuka mpo batambolaka makada mobila biso tomonaka eza malamu te olobi sikoyo nini conseil nini olingi emporte bango po biso mpe toza ana kona quartier na biso kaluka tolingi tobakisa lisusu mwa moke tomonaka te ana kaluka soki bakufeli balelaka bazobina bazotambola bazosala mwa bademonstration moke yango mpe lisusu par rapport à ça echange mpo nzembo ya matanga na matanga eyembama basu te soki mutu akufi bazwi ya piedi bazwi kasikasongo waroma nimporte aleki mbuta batie miziki wana ntango miziki ezobeta bakotia seben ata ozaki kolela ozaki na mawaye bakotia seben wana mawana ye esili obandi koboma danse na ndenge olingeli okopanza danse ntango mpe kolonga wana ozali promoteur ya koluka desordre na matango eza ya bino te mpo oyaki mpo na camarade obandi koprovoke bambeli milangi koboma bandako kaka bato mosusu ezalaka bapropriétaire ya matanga te no bango basalaka desordre na matanga bazalaka bapropriété bazalaka bato bayaka mpo baya kolela mpo baprofite basala desordre baboma biloko ya bato bayiba mpe o bato bayaki nango mpo bakolo matanga batikala na problème oyoki nde fumu alobiki bao bayaka matanga baza baprovenance ya desordre fumu tolingi toyeba lisusu yo oti kolobaki oza artiste estce nzembo nini ya matango oyo osali obinisaka mpena bato awa na kaluka awa bon
bon nga lokola na otaki mboka art na nga nasalaka na niveau ya mboka wana nasali te mpo banini baleki banzembo nyonso nga nayemba yango bango bazoyemba wana nayembi eloko te mabe bakoyiba mpo bango lokola babima deja bazwi basponsor na bango basortaka bango soki nga nabimisi bango bazwi bakei koyemba na liboso mpo baloba te eza ya bango oyo eza ya ngai donc nanga nayembi nzembo te eza ya kobombama me banzembo ya mawa ezali oyo ekolongola bango esui wana kobina banzembo ya mawa ezali. Merci. Ok. Omoni bino moko culture congolaise est-ce que ça respecté pour kaka population oyo azoboya makambo yango kaka ye wana bozo retrouver na kati ya makambo yango. Tokendaki bongo na église spirituelle de Noir en Afrique et SNAF en sigle o ekambami bongo na mfumu mulundu makiese ye apronaka valeur ya mfumu kimbangu asalaki bongo département moko ya sika ya ba jeune po babima sur le terrain po na ko évangéliser ba jeune ebele oyo bazo comprendre valeur ya bayindo te ya banzambe ya bayindo te bolanda yebisa biso tozali na Mbanzalemba précisément na église spirituelle de Noir en Afrique SNAF en sigle. tomoni na église SNAF eloko ni uti koleka okoki koyebisa bato bayeba. Merci mama na mutuna mokolo lelo ezali cérémonie makasi esalami na lingomba na biso bayindo ezali ya liboso parce que bauti kotelemisa mokonzi chef spirituel atelemisi comité national ya jeunesse oyo ezokamba Afrique mobimba. okoki koyebisa biso papa lelo bino bagene bomipesi na bokoko résultat yango eza mpenza nini? Merci bokoko bozoyoka wana ezali bokoko ya kisi te ezali nde tradition ya biso bayindo esenge tozongela bonzambe oyo bakoko na biso bakumisaka bakoko na biso bakumisi nzambe na koma ya nzambe mpungu nzili mukunyu wamba mpuntolelo dezo mobiki septala kimbangu tata mpadi pe tata mulungu lelo toza na ye pe tozali na basanto banzelo na biso bayindo nde tina wana oyo biso bilenge tolandi oyo mibikisi na biso basalaki na mabele ya Afrika yango mpe biso tutelemi na yango yango tongi to besu bino bagene boza l'église awawa bongi kobima te tomona baeglise mosusu ya bakimbangiste baeglise mosusu bagene babimaka na balabala bazoteya baninga na bango bagene bazolakisa bango mpe nzambe na bango ya bato mpe mwindu mpo eli te bino bagene ya awa ya SNAF okoki kotelema mpe bosala lokola bango. Merci mama omoni likambo nyonso ezalaka na ebandeli mpe ezalaka na suka na biso okola ezali lingomba etosaka mibeko lokola comité ya jeunesse ezalaki nanu na place te moye tobima ezangaki autorisation eza te lokola lelo mokonzi atie biso na esika apesi biso nde bokasi oyo wana ya kobima tokobengisa bino mikolo ekoya bino bajournaliste bapanzi sango mais pasi tomonaka soki likambo etali SNAF bolinga kopanza sango te ya mbala oyo na bino boza bayindo biso tozolite mpo na bino mpo biso nyonso bayindo tozwa indépendance spirituelle mpo Afrika ekoma mpe kosala makambo oyo bakoko na biso basalaki batangaki te oyebi basalaka liboka batangaki te oyebi basalaka mpe bwato batangaki te oyebi etoko tozolala lelo bango bato basala me biso bana na bango totanga ti lelo toza incapable mpo na kosala liboka nde yango wana prise de conscience wana na biso bayindo ezala biso bato toza na kati ezala bino boza libanda likambo biso totelemi na yango etali biso nyonso. okoki koyebisa biso mpenza eske bokokoka ndenge olobi ke bapesi bino mitine bobima yo bokokoka mpenza okoki koyebisa biso mpe lisusu oza nani awa na kati ya communauté oyo mpo olobi yango mpena na bokasi matono mingi mama ya liboso nazali président national ya bilenge ya Afrika oyo natelemi batelemisi na mokolo ya lelo toza le 3 février 2018 cérémonie wana esalami na direction générale na Mbanzalemba olobi na mama tokokoka yango pamba te lingomba oyo ya biso na mikolo eleki bazali kofinga yango lingomba ya bamikolo lingomba ya bamikolo kasi lelo tokomona papa Kimbangu oyo biso tozali kobela mobikisi na biso abandaka elenge
tozali komona bamama nzinga bamama kimpa babandaki babilenge biso mpe lelo lokola toza bilenge tokokoka kotambola malembe ezali na kozwa fimbu te ezali na kozwa munduki te tokotambola koteya bandeko na biso bayindo bazwa conscience wana biso lelo tozwi ete ti lelo moto mwindo azali sous domination ya mondele eke ti lelo moto mwindo azali toujours kozala exploité sur le plan spirituel alors que sur les 4 restes du monde bato bazali na culture na bango moyindo soki atelemi na culture na bango bino bolobi ke basaleli bokoko voilà biso telemi na culture na biso culture eza mo français na bokoko na biso tokobenga yango tosali bokoko ya bakoko na biso yango wana papa na mpona kati ya communauté wana opesa biso mpenza kombo na yo mobimba nyonso tobai toyoka matondo mingi kombo na ngai ezali bongo papa Kibadi Njaba Obeni mpona nini kombo wana kombo na kombo ezalaka na etina na yango Kibadi elakisi te aliaki nini mutuna wana bazali kotuna papa na ngai ye Njaba aliaki nini Obeni elakisi bazali bango moko me bakombo mingi tozali kozwa mwana nana abotami te elenge apesi deja kombo mwana nga soki abotami azali ya mwasi na kopesa kombo Maria soki ozali mobali na kopesa kombo ya Abraham toyebi kombo na yango mama journaliste okoyebisa ngai Abraham mpo na ye moyinde elakisi nini oyo ya ngai Kibadi ezali baliaki nini nde yango wana oyo nyonso tozali bayindo tokosala biloko ezali ya biso bayindo tokosalela yango ezali ke tokovivre na kototure te na mondele c'est-à-dire oyo ezali mpo na biso bango baya kozwa epai na biso gré à gré gagnant soki biso tosalaka kwanga bango bayena likayabu na bango biso topesi bango kwanga bango bapesi biso likayabu soki biso mpe tosalaka awa bwatu bango bayena moteur tozali kosala bongo ezali teke toboyi mondele na baaffaire nyonso te mondele atikala na culture na ye mondele moto mwindo mpe atikala na culture na ye moto mwindo merci papa toyoki ndenge olobi okoki kopesa aka eyano ya suka nayoki awa leo milulu ezoleka nayoki bazoyemba fumu mulundu telecommande okoki koexplike biso soki alobi matondo mingi fumu mulundu lelo tozali na ye papa mulundu chef spirituel na biso ye nde asimbi commande ya afrique lelo na oyo etali église spirituelle de Loire en Afrique ye nde azali éveil ya moto mwindu na mabele ya afrika lelo ekoti na diversité spirituelle baoyo baza babouddhiste baoyo baza bachrétien baoyo baza babrahmanisme baoyo kuna baza oyo kuna mais oyo basimbi oyo asimbi bokoko ya afrique eza tata mulundu ye nde alandi bonzambe tata kimbangu atelemaki nango ye alandi bonzambe papa mpadi atelemaki nango ye lelo yango tozali kobenga azali fongola oyo asimbi généalogie eutaki na papa kimbangu généalogie euti na papa mpadi batiki nyonso epai na ye ye nde moto azali na kani wana azali komema biso bayindo nde yango tolobi ete ezali na élection basalaka mpona kokoma chef spirituel te chef spirituel baponaka ye na nzambe na bawei mpe na biso bato ya mokili tosepela ye merci papa liloba ya suka ezali tosengi na bino mpe bajournaliste boza bato mwindo likambo ezali kaka mpona église spirituelle de Noire te conscience ya éveil africaine ezali mpona biso nyonso bayindo mpo domination ya moto mwindo ezali sur tous les plans. Merci beaucoup papa. Bonjour. Yo jeune awa ondimi kosambela na église awa ya bato mwindo ozosala nini awa? Bon, naza à l'église ya bayindo c'est parce que Kimbangu azalaka jeune abandaka lutu azalaka jeune biso tozala na likanisa ya Kimbangu owa idée ezalaki nango kere zongisa bonzambe bayindo na Afriki nde babomaka ye nde biso ba jeune toye mpona kokokisa mission ya Kimbangu. Ozo asime poste nini à l'église? Naza trésorier. Tiko à part trésorier ndenge ozomona évolution ezoleka na kati église conseil nini okopesa tant que ba jeune na kati église de Noire elo ni bako kosala plus sur koleka oyo. Bon leo on na ba jeune ki to simba likambo oyo likambo eza ya biso ba jeune bapa na biso ba lité makasi balembi et comme so biso ba jeune so to telemi ndela atiko nyoka biso na mabeni na biso te à l'époque ndenge ndele ba nyoko la bakoko na biso biso jeune tozala ko banga so to telemi na bunzambe to na makasi nyonso ba lo na biso ta mokolo mo yo ndo asire batuke yo kokoka ngo tisuka na kokoka yango tant que to telemi na nzambe na biso makesi zo buna na bitumba otina suka to komisa mindele tina suka.
milulu eleki awa banome bato kuna ya moni mpe parmi bato banome bango bapesi bango bapromotion kuna yo bangai nazali na kati ya komita bagengoma na biso tozolakisa lolenge moto moza ikovivre na kati mabele ya afrika nde ezalaki mokolo biso ya sengo oyo bazalaki kopesa so mapamboli epa chef spirituel na biso mpo tobanda mosala ya kolakisa bonzambe na biso na baye oyo bayebi te sikoyo ndenge yo ondimi engagement oyo na age oza na trop jeune ondimi engagement oyo ekokoka komema mikumba oyo omemi yango ya bajeune oyo tisuka nakomema parce que eza bonzambe na biso toumeli mingi na banzamba bapaya oyo toyebelaki ata ntina te kasi lelo nde nayebeli ntina na kolanda yango ntina suka orespectaka baprincipe nyonso tu bapesaka awa nalanda yango ololoba te ozwi engagement oyo na age na oyo kino nsima tonga ndenge na baza na engagement oyo naza na te korespecta yango ntina suka na nzimi na kosalela yango na baninga na bango bajeune sikoyo wana efuka na motu oyo batie bino eza par rapport a kuzo oyo batie biso na motu ezali symbole ya bolingo oyo bakole biso bakole biso na kati eglise bato okolakisa bonzambe na miso ya bato nde basi kokole biso na kati eglise na kati ya lingomba nalina bakisaka motu ya moke na moni olakisa tambala na motu nyonso na age na yo nzika kolata kitambala ozala yango yamole nango na age oyo tokotambola mpona nanzimi kolata yango mpo ezali elembo oyo ezolakisa lingomba ya biso pakusika na sona otambola eza teke tozali ferme tozolanda lolenge molimo ezotambusa biso merci ebongo initiative oyo bamangoma mosusu bazozwa bajeune bazobimisa bango na balabala mpo bakende kosala batrouble banini olobi nini atanke conseil atanke jeune oyebi liloba nzambe opesi conseil lingomba oyo ezali mpenza mpona nature lingomba oyo eza ya bonzambe lingomba oyo eza na susi ya bato jamais ekoki kobimisa bato na balabala bakende kosala trouble mpo ye moko créateur nzambe jamais azali moto ya trouble nzambe azali moto ya logique molimo eza moto ya logique na bangomba oyo ezosala trouble eza bangomba ya nzambe te eza bangomba oyo ezomema ne souffrance elengi développement ya mboka na biso te yango nini ezosala trouble mais lingomba oyo vraiment eza ya bonzambe jamais ekoki kosala trouble oyo mpe eza na conscience spiritualité ekosala trouble te mpo na bango conseil tokopesa bango mabele eza na bakolo nango. Merci papa. Mais namoni miracle ya l'église des rêves so pambola bato nyonso. Bato bazo miracle na l'église des rêves baza beli. Bongo yo ndenge ni nozo ntimango te awo. Miracle ezalaka mpona motu nyonso du fait que moto abotami déjà azobotama na miracle na ye pourtant oza créé déjà mama aboti yo ozobotama na mapamboli na nzambe oyo akitiseli yo miracle eyaka te miracle ne ebandaka koréalize na bapromese ya création ya kobotama ya moto oyo wana baprofesie epesamaka tika epesa mpo abenga milimo ya bato mpo bamanifeste na bango na mbongo na kolia me moto abotama deja na miracle na mapamboli na ye. Merci. Yo pose agenda qui a bayembia na milulu balobi fumu mulundu télécommande yo lobi ni par là. Oui papa mon c'est télécommande parce que pourquoi pour la to bengue télécommande oyo azo se parler eza ba réalité oyo azo la kisabiso ezo monana oyo nyonso ye azopesa prophétie ya kimbangu lelo oyo toyoka bamoso balobi kimbangu aza envoyé de Jésus-Christ mais toyoko réaliser tokote pa papa molundu kimbangu aza envoyé de Jésus-Christ te po bato mai kimbangu saka bato basimbaki Bible yango tobengi liboso na no télécommande. Merci. Kombono nani? Kombono Manika Kilangu. Manika Kilangu. Manika Kilangu. Oye bisa biso toni biso awa ba nomé ba tukuna ya mo pe parmi ba tusi tu ba nomé ba mo ba pesi ba mo ba promotion kuna. Yo vi place. Ngai nazali mwa na kati ya kolika ba chaîne. Desne kwa kwa biso ko tozali ko plaki salole ni ko kolele ya. Ezali mokolo biso ya servo bazali kopesa mapamboli epa chef spirituel na biso po tobanda mosala ya kolakisa bonzambe na biso na bayo bayebi ndenge yo ondimi engagement oyo na age ozala oza na projet ondimi engagement oyo esi okoka komema mikumba oyo omemi yango ya bajeune oyo nakomema eza bonzambe na biso oyo toyebeka tatika te kasi lelo nde nayebeli ntina na kolona principe nyonso tu bapesaka awa ekolo bato
toyebi lelo oyo bonzambe na biso ya loposo moyindo oyo bakoko na biso basambelaki. Merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour, bonjour. Vous pouvez se présenter. Comme on a Manika Moulundu, Manika Boulou, vous pouvez se l'église des rêves ezali. Bazo te abatu bino banzambe, bazo yo ebindele ba évangélisaka. Mais yo ça tant que jeune, on dit que pour monde de l'église des noirs. Et là qu'on nous sommes les fonctions nous sommes par rapport à l'église house. Premièrement, parce que l'église des noirs, l'église pas comment fatiguer la biso. Et avant on semble à te pour l'église des rêves, l'église parce que c'est jeune fille que nous sommes libala que nous sommes la boye ata papa mulundu après ça biso libala te to epona kolo kumu na biso ya baindo tala nga jeune fille za boye na kangi tambala ko tamia sinafina mais nazali ensemble à l'église des noirs et ça na kitité et là mais comment dans la condition moko te toza malamu to l'église des noirs to ça bien to ba jeune fille to zo ya to sambela to ebi ndokite to ebi nganga te to ebi lycée te l'église des réveils nakendaka mpona bazwa libala nga na ye mpona azwa lupemba nazwa lobiko lobanga na ezala malamu bonske namoni oza na jeune fille ondimi kaka kolata kitambala na mutu bebe okofanda nokala kitambala osi lotaba ninga lokula baozelena bameshe eza libanda nyonso eza libanda na kopesa exemple moko mama ntango tolamba tokaka kitambala mpo tosiloko tona biloko te mpona nini te nga na ekisaka kitambala mpona kobatela bomoi na ngai mpona kotolupupa mpo na ngai suki ezalaka eloko soki ozolamba mama soko na kitambala na opuna olamba eza mpona kopesaka yango wana yaluba mpe eza te olobi liloba suka mpona bajeune nyonso bazali ya baolanda na bajeune baolanda ngai kongo nyonso afrika mobimba église de noir yango oyo toyebi kindoki te toyebi magie te boya bobanga totalanga jeune fille nazali awa nazali naza malamu nazala kindoki te nazala eloko te naye papa mulundu azi basi lupemba bajeune fille nyonso boya mpona kozwa lobiko. L'église est commune en deux camps, bamususu na opposition, bamususu na majorité. Mais bango Fumu Mulundu Makiese ye aza toujours au milieu du village kaka ndenge balubaka. Aboyi na eko falsifier prophétie à Simon Kimbangu alingi éthique la toujours authentique. Ndenge Kimbuta zo bebisa Kinshasa ndenge pe bato ebele bazo bebisa da parti nyonso ya RDC boto ya bino moko bisika nini ba intellectuel babimaka Lovanium ex Lovanium pe unikin lelo boto la salité oyo bato bazo lekana nango en pleine journée Maya nye bisika professeur Bocha babimaka bisika bato ebele ba intellectuel aminene babimaka mais Maya faux sceptique en pleine journée voilà. Tokomi na suka ya émission na biso Beauté Info ya lelo mais quand ndenge boyebi to suki sa boyeté sans pour autant dire merci na ba nyonso basalaka que Beauté Info topé Beauté Mobimba ezala. Je m'en vais directement dire bonjour à président Edi Disweme pe maman Élisée Disweme Mpilou mbote lisusu na Koko Elliot Lumbu mbote ebele na Papi Bata na kati ya USA Monique Mukazi na kati ya Toronto mbote bele na Dr Kiapwai na kati ya Canada na bosanite bambote bele na famille na nga la famille Zikondolo na pesi lisusu mbote na Florence Bandu na Koko Bosa na ote Florence Bandu bambote bele bisiko zali na pesi lisusu mbote na baye nyonso bazolanda biso ba internet nyonso ya www.botestv.com na bosanite équipe technique ya Beauté Info. Là je vois
Chiso Tamboué, je vois Denis Bouéné, je vois le cordon Noël Tantou et notre big manager Ado Panzu Fumwa Congo, Mwana Fumu Kimbangu. Merci à vous tous et à la prochaine.